Équateur Mambenga en général, pays ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokuta ngo place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda futuka na kwenda vutuka, Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako, à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Je dis Elam na votre vidéo, merci pour vos ébélés, vos téléviseurs na bino pour na kolanda info linga la journal ya peuple pour na peuple to font la journal pour na sanoke Premier ministre Jean-Michel Samba ayamba ki caucus ya ba député nationaux ya Nord Kivu au bazali qui conduit et pas président na bango honorable Mwanza Nadine Nation nazaki sur place na compte info lingala. Caucus ya ba député ya Nord Kivu conduit na président na yango honorable Mwanza Singoma bayaki epai ya premier ministre chef ya gouvernement pona o etali renforcement ya sécurité na o etali ba frontière pona ko barrer route na ba terroriste ya ADF surtout na événement o ya attentat et utaki ko salema na Kasindi na territoire ya Beni Peli susu na ndenge ba M23 baboyi na bango ko se désengager. Ba député ya Nord Kivu ba remercier chef ya gouvernement na ndenge ayambaki bango. Premier ministre a rassuré na bango ba message ya compassion pe à transmettre na population. Ba recommandation principale ba sengi na ye ba renforcer sécurité pe population azala lisusu attaquer te inutilement ndenge ba attaquaka bango pe batu ba kufaki. Selon député national Mwanza alobi ke na rencontre na bango na premier ministre ba rassurer bango ke ba semaine o ezali koya ba ko déployer na ba zone d'influence ba force ya sécurité na o etali refus ya désengagement ya M23 o bazabongo na Nord Kivu na appui ya Rwanda. Sama Lukonde apesi bango ba assurance pambate gouvernement aza déterminé ya côté fin na ba activisme ya ba mouvement terroriste na République démocratique du Congo. Premier ministre a rassuré ba interlocuteur na ye ba député ya Nord Kivu que makambo nyonso ekozala mise en œuvre pona ko respecter lisusu feuille de route ya Luanda. Caucus ya ba député ba profiter ki na rencontre oyo pona ko retransmettre un nouveau message na o etali pe gouvernement esengeli asala makasi pona ko ramener pe sécurité na ba zone o ezali occupée. Totikala kaka na masolo ya Premier ministre Jean-Michel Samba pona ko samnoki ayambaki tutu caucus ya député nationaux catholiques o bayaki ko beta masolo ya arrivé ya papa une fois de plus Nadine National. Visite ya Pape François na République démocratique du Congo, Premier ministre Jean-Michel Samba a invité caucus ya ba députés nationaux catholiques ba sensibiliser population pona koya ya Pape ezala bongo une réussite totale. Grand rendez-vous historique pour la République démocratique du Congo. Selon député national Paul Balenza, o azali bongo coordonnateur ya caucus bayaki bongo na source pona kozwa information na o etali ba avancement et ba préparatif ya koya ya pape. Premier ministre Jean-Michel Samba a exhorté na bango ba s'impliquer pona sensibilisation à la population en général pe ya ba chrétien en particulier. Visite ya pape eza vraiment porteuse ya paix, réconciliation, paix, unité pour le peuple congolais. Question mususu ezalaki abordé na likambo etali patrimoine ya église catholique. Babete ki pe masolo ya spoliation ya ba terrain ya église. Caucus ya ba député catholique basengi na premier ministre apaiser na poids na ye pour na makambo ya boye esila.
pona kosukisa basengi na chef ya gouvernement asalela bango site pona ba bienheureux bakanja pe anuarit. Chef ya gouvernement ayokaki bango pe a répondre bango pambate alobi na bango ke akosala yango po bakanoniser ba deux bienheureux oyo. Gouverneur de la province de Haute-Ouélé, Christophe Basseyane Nanga, a président qui réunion extraordinaire au Conseil des ministres. Reportage. Ezali mbala liboso pona année 2023 gouverneur Christophe Basseyane Nanga l'homme fort akutana na ba membre ya gouvernement na ye pona séance d'orientation membre nyonso azalaki instruit pona concrétisation ya programme ya action ya gouvernement na secteur na ye ndenge Jean Chrysostome Ngwandanzwa oyo azali bongo porte-parole intérimaire exécutif ya gouvernement atalisi. Les gouverneurs de province rappellent à toute la population qu'il y a impérieuse nécessité de s'enrôler massivement pour participer aux joutes électorales. Na eleko ya échange na bango na seni autorité provinciale a réaffirmaki détermination na ye ya ko accompagner centrale électorale pona enrôlement moko massif pona population na ye pona forte représentativité ya bato nyonso na juridiction na ye na ba différentes chambres législatives. Nous aurons beaucoup d'enrôlés, beaucoup plus d'électeurs. Et les jours du vote, il faut participer. Et nous, dans les Hautes-Ouélé, nous avons notre candidat, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et nous devons le soutenir, c'est tout. Na ouverture ya banzela, sécurité na amélioration ya climat ya ba affaires amorcées depuis 2019 Haute-Ouélé et comme moko ya ba destination privilégiée ya sous-région et pas yuapi optimisme ya gouverneur na bango pona augmentation ya nombre de sièges. Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse oyo eza bongo dirigé na mwana mboka Denis Kadima bayamba kibongo délégation ya mission et observation électorale 5 PSCC oyo eza kibongo conduit na Père Clément Makiobo secrétaire exécutif ya commission justice pe ya 5 bayaki ko beta masolo na oyo etali processus ya enrôlement ya R1. Stéphanas Kandi reportage. Président ya Seni Denis Kadima azalaki accompagné na rapporteur Madame Patricia Seya bakutanaki na Père Clément Makiobo secrétaire exécutif ya commission ya justice pe ya 5 yende amemaki délégation ya mission et observation ba échangeaki na numéro 1 ya centrale électorale avant publication ya rapport ya mi-parcours oyo etali opération identification pe enrôlement ya ba électeur R opérationnel 1 babakisaki na koloba ete ko travailler na Seni pona bango ezali ko pesa information na o etali ko ndenge eza ko lekala na terrain afin que ba améliorer opération oyo eza en cours ndenge Cyril et Boboko superviseur technique ya mission observation électorale 5 PSCC abakisaki na koloba ndenge kaka ba père spirituel basalaka ba recommandation bango pe na tour na bango basengi na ba congolais se offert enrôler massivement na ba centre d'inscription. Président interfédéral ya AVC Kinshasa parti cher ya excellence Didier Boudimbu pe autorité morale et structure ma famille Libota honorable Nerombu Mbungu Soso ya mboka ye akendaki ko s'enrôler mokola jeudi 19 janvier na commune ya Kisenso sima na ye héritier Mapine pe Igontingi. Batu s'enrôlant na bango depuis opération ya enrôlement pe ya identification ya électeur et banda kasi oyo tomoni na commune ya Kisenso bolukele yango kombo ezali nani honorable Nerombungu Mfumwa Banga Moyo président interfédéral ya parti politique Autre Vision du Congo AVC na Mokuse ville ya Kinshasa parti cher ya autorité morale excellence Didier Boudimbu pe autorité morale ya Asbel Babengi ma famille Libota ye a telemisaki moi mokolo ya jeudi 19 janvier nzokande ezalaki na yango jour ouvrable kasi okondimate kaka na parti ya Tongo déjà résidence ya honorable Nerombungu Mfumwa Banga Moyo Soso ya mboka l'homme du peuple ezalaki ya koyinda na ndenge ya kosakana te oniati moninga osengi pardon.
Na mbala moko ye moko abimaki elongo na molongani na ye mama Regine Mbungu azwaki ba honneur pe na mbala moko fanfare ebetaki loyembo na monoko mabina bana bilenge pe mikolo bango nyonso ba accompagnaki leader na bango ti esika oyo esengelaki asanrole nzela ezalaki bongo loyembo na monoko esengo ezalaki makasi pambate ya kokamwa ezalaki ke population bautaki na Changu na Moamba na Funa na Kanluka na Malweka na Kimbwala na Mbudi bayaki ebele kaka pona ko accompagner leader na bango likambo ya kokamwa ezalaki avant akende na centre ya enrôlement alekaki nanu na paroisse protestante CAC Lembagar 1 et pa wapi prière moko ya kafu esalemaki pona kotika honorable Nero Mbungu na maboko ya Nzambe pambate azalaka pe évangéliste itinérant. Boye prière ya kafu esalemaki ba bénir ye pe na mbala moko atikaki église pona kokende na centre ya enrôlement epe bikanga oyo ezwami kaka wana sur place na sima ya koyambama epai ya équipe ya commission électorale nationale indépendante a remplissaki quelques formalités. Honorable Nero Mbungu soso ya mboka mfumu banga moyo l'homme du peuple azwaki carte de lecteur na ye na micro ya Info Lingala azangaki te kopesa message boy na ye awa eloko ezo signifier tina na ngai kati na bureau oyo na ye ko remplir devoir na ngai lokola citoyen congolais bengi bandeko oyo nanu basanrole te baya ko s'enrôler parce que clôture ezali le 23 nazalaki accompagné na ba esprit ponga mona za ngunza na pesi merci na Nzambe ya Simo Kimbangu ya Nzambe ya Papa Bolia ya Nzambe ya Papa Adina Bala ya Nzambe ya Papa Wonda ya Nzambe ya Papa Reverend Bunda ya Nzambe ya Cardinal Ambombo bato nyonso bomoni baye na bangunza na ba différentes confessions religieuses et accompagner ngai awe ezali echanto ya Kisasa Mobimba oyo ba accompagner ngai pe na pesi bango nyonso ba accompagner ngai. Merci tika ete bango nyonso ona basali boyete basala lokola ngai bosimba ke libanda ya école epe bikanga azelamaki lisusu na base na ye ya makasi oyo ba accompagnaki ye bautaki na 4 coins ya ville ya Kinshasa bango bazalaki wana pe honorable Nero Mbungu akokaki kotika bango ndenge wana te aprofitaki pona kopesa bango message asengaki na bango basanrole massivement pona kovoter ba candidat oyo bango balingi na ba élection oyo ekosalema na mois ya décembre. Honorable Nero Mbungu mfumu banga moyo en tout cas oyo esalemi bato bakamwe balobi motu ya batu ayeba na kakaka mwinda babombaka yango te ekobima tango nyonso pe lumière na yango ekobeta bato bisika nyonso bazali l'homme du peuple oyo ezali démonstration de force. Kaka na masolo etali oralement boyeba ke mwana mboka Ludovic Mobango promoteur ya 1000 et emploi membre ya parti politique PAREP Yepe Akenda qui remplir devoir civique naye mokola mercredi 18 janvier na école Kutwa la kuna na Mbinza Ipen sima naye na Dina Sona pe Francis Kanzalokoka ngaye mwana ngalema ya tongo yena ni Ludovic Mobango véritable mwana lukunga promoteur ya 1000 emplois membre ya parti politique AREP ya autorité morale maître Guy Lwandomboyo ministre ya aménagement du territoire azalaki bongo accompagné na mobange na foule ya kosakana te fanfare na pointe pona komemaye ti na centre pour accomplir devoir civique nae. Bakendaki na ambiance ya
kosakana te tina centre d'enrôlement kuna na école Kuntwala na Binza Ipen. Mwana Ngaliema ya Tongo Ludovic Mobango azwa esika ba formalité nyonso ezalaki rempli kitoko, azwa carte de lecteur na ye botala ye wana abimi atomboli yango liboso ya bato nyonso ba base bagangi. Boyoka mwana Ngaliema ya Tongo Ludovic Mobango. Na 2018 tozalaki pe na bisika oyo na seni koyeba kozwa carte na biso parce que tozalaki candidat en 2018 awa na circonscription électorale ya Ngaliema, et na 2023 oyo tolobaki lokola toza ba leader d'opinion on ne peut pas rester na ndako totala na ndenge ke bato bazali kovanda bazo koleka te koya kozwa carte na bango, totambola na lombango ki di bate etikali mikolo mike pour que makambo ya enrôlement et bana kokei na suka cause la prolongation te telema tata mama mwana les cas oza déjà na âge à majorité, les cas na bureau ya seni oya kozwa carte na de lecteur yango nde kopesa yo makoki pe pouvoir ya koyeba ndenge nini non seulement koza na makoki ya voter mais aussi ya kozala éligible na lingala tolobi moto yo aponamaka pona a représenter population dans différents échelons. Mwana Ngaliema ya Tongo Ludovic Mobango atambolaki makolo na avenue Marine ti abimaki na rond-point ya Upen banderole toujours na likolo oyo akumbaki yango ti na Binza Ozone kuna a remerciaki pe asololaki na babase na ye nyonso na likambo semoko enrôlement pe atalisi bango ndenge akozala candidat na députation provinciale il y a décembre 2023 pour na compte ya commune ya Ngaliema. Nangambu na epe mwana mboka Eric Mwamba président ya fondation oyo eza na kombo na ye akendaki pe corrompre devoir civique na ye. Commune ya Kimbanteke ezalaki ya koningana weekend eleki wapi epai bamonaki mwana na bango moto ya bato motema malamu boboto Eric Mwamba président ya fondation Eric Mwamba koya kotala bango ayambamaki kitoko ndenge bozali komona na bilili. Véritable mwana ya Kimbanteke mabele na ye esika wapi bakunda motolo na ye ayaki na équipe ya communication ya fondation Eric Mwamba après ba directif bakendaki kokutana na bandeko ya association de jeunes chrétiennes pour le progrès AGCP na mokuse wapi pai ADG Eric Mwamba akutanaki na ba mama pe ba papa na ye epo wapi bakunda motolo na ye ye alobaki akokaki kolekisa ba fête oyo boete souci ya bandeko na ye ya Kimbanteke aprometaki bango akoya kofete na bango donc ya basaki ya loso basoso pe biloko ya ndenge na ndenge bakisa enveloppe esengo ezalaki bongo au rendez-vous. Ngonga ekokaka te ekoki délégation ya fondation Eric Mwamba pe ya AGC ba papa ba maman bana nyonso ya Kimbanteke banzalaki ya koningana pona kotika mwana na bango inde elongo na mwana na bango po akende kosenrôler nzela ambiance ti na centre d'enrôlement na école Saint-Hilaire wapi epai ADG Eric Mwamba a remplir ba condition nyonso pe azwi carte de lecteur na ye. C'est lelo o babengi yango za devoir civique. Et étant donné congolais de naissance et na yoka kimbela ya bakonzi donc bakonzi babengi to s'enrôler oya yebi ki aza congolais a rempli devoir civique na ye lokolanga na oti ko sa na équipe nanga mobimba ya femme o isa fondation Eric Mwamba o to a basé na bien-être ya peuple congolais donc ya population to oti ko sa la devoir na biso na bengi si bana nyonso ya changu bana nyonso ya Kimbanteke ba s'enrôler poto leka na maponami to pona molobeli na biso oyo akolobela biso po surtout commune na biso surtout district na biso et se développer. Bana Kimbanteke président ya fondation Eric Mwamba alobi asengi na bino bo kende kozaba carte d'électeur na bino po bo voter utile tango ya maponami ekoya.
Na cadre il y a 30 ans, il y a la société aviation CAA où ils ont composé 95% des Congolais. Info Lingala, journal un peu pour la peuple, mais il faut présenter bino, cadre peu dirigeant dans un reportage. CAA spécialiste à Congo profond, créé depuis 1990, le lot a totalisé 30 ans de service à RDC, pays à peuple congolais. 95% ya bagents ya CAA, bazali bongo ba congolais ya Poso, ba congolais ya Makila, pe ba congolais ya Nzoto, c'est-à-dire ba congolais à 100%. 99% ya ba directeur pe ya ba cadre ya société oyo, bazali bongo ba congolais. Nayango CAA azali véritable locomotive na secteur ya aviation ya RDC pour apesi valeur pe chance na ba congolais oyo bazali bongo mingi na bango formé na CAA. Et sengel boye ba ke majorité ya ba directeur oyo to 99% na ba directeur oyo ba bandi carrière na bango na CAA lokola ba agent simple pe lelo bazali bongo ba directeur pe ba cadre oyo bazali ko sala fierté ya société oyo. Na occasion ya 30 ans ya existence ya CAA tokotali sabino quelques directeurs pe ba agents oyo bazali na CAA depuis création nango to ba koti na CAA quelques années après création nango. Et c'est boye ba que CAA ezali bongo spécialiste ya Congo profond. Bolanda bango, boyoka bango pour comprendre que CAA ezali bongo société ya mboka dirigée na bana mboka. Na CAA nasali mibu tuku misato 30 ans. Na kati ya groupe oyo bandaki ebandisaki CAA. Moussa na biso ezali ko salisa te ma immense esengeli pote bato bako zwa pepo toyeba bango libela na ebandeli tant bazosumba batike na bango tozo bango pe awa na aéroport toni kokotisa bango na avion to ba kusala système nyonso ya ko landela ma immense ezoleka kati ya compagnie koteka batike kotia bat na pepo pe kokotisa na comptabilité ya compagnie. C'est bandaki na pepo ezalaki liboso pepo bazalaki nango ba konzi ya société pour na kokene intérieur le groupe GAP groupe agropastoral mais sima ba monité sengeli ba komisa yango société d'aviation longue GAP aviation to bandaki lokola GAP aviation mais ne sima ba ko pesa kombo ya compagnie africaine d'aviation yango na bandi na 1992 ti lelo mibutuku misato. Défi Congo, et ça parti politique Yesika. Il y a Mwana Mboka, Diangenda Kitukukidi. Bon découvrir yango na commentaire ya Mikel Toto pe Stéphane Skandi. Qui a dit que la prophétie est Tata Simon Kimbangu na masolo ya politique kokokisama na Congo te dit les lotika to bisabino que biyano ekomi kasi otuni ngai ndenge nini yoka défi Congo eye parti ya sika ya bana mboka na République démocratique du Congo yoka défi Congo ezalaki bon créé le 13 août 2022 na ville ya Kisangani parti ya ba congolais oyo eye ko répondre na aspiration ya ba kongomani kasi lelo sango malamu eye parti politique défi Congo eye na ba diverses solutions na makambo ebele oyo etungisaka bino ya mwana mboka Diangenda Kututukidi Martorel petit-fils ya prophète Simon Kimbangu pe fils biologique cadet ya papa Diangenda défi Congo boye bakezali parti panafricaniste bavandisi na ndenge ya kolenda idéologie veut dire induse ya parti na bango na pouvoir théocratique boye moko papa Diangenda Kututukidi Martorel a kozala si simple instrument to mosali ya pamba po défi Congo eza bongo accomplissement ya ba prophétie oyo epesamaka 100 ans eleki epo ya tata Simon Kimbangu vision na ye bosimba keza ya korefonder Congo na nouveau système ya gouvernance uta bomona ya papa Diangenda Kututukidi Martorel atikala soko mokete kozwa kimia mpona komedite pe kokanisa na bozindo na oyo etali misère to pe pasi ya moto moyindo to l'homme noir yo na ngai tolinga congolais koleka Congo
pamba te na ntango tozongisi congolais na esika na ye tomitesi valeur yo nanga. esengeli koyeba ke Défi Congo ezali installé na bagrande ville nyonso mpe na baprovince nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Secrétariat général na bango ezwami bongo na avenue Bolafa numéro C8 quartier Diangenda na commune ya Ngiringiri. Défi Congo boyeba ke ezali parti ya unité po eyende kosangisa bakongolais nyonso. Awa tribalisme kutu bosana Eric Massamba moko bakadre ya parti a communiqué dans où était la signification il y a lettre K. Le Congo, je crois que dans notre alphabet africain, il n'y a pas spécialement de C. Je ne vois pas jusque-là, là où il y a un C. Que dans notre langue, quand on dit RDC, le C c'est un C dans l'alphabet européen. Comme on aurait pu le dire RDK, République démocratique du Congo, avec le K qui est le K africain. Bon, kende noki na siège à parti de Défi Congo, bozo ba fiche d'adhésion na bino, bo kota kota na kati ya parti. Rendez-vous le 23 décembre 2023. TVR Congo Malakik eza produit à société détective Congo batena marché TVR o eza kosunga bato na bokono ya malaria. Reportage. Tu sais les mecs comme moi. Ba innovation pe ba création na mboka Congo esilite ya lelo ya sika société diététique Congo ememeli bino TVR Congo Malakik te ya mokwake oyo etika malaria na defodi okotuna ngai TVR Congo Malakik eza nini yoka ezali te oyo tobengaka ti emelamaka lokola te nyonso kasi entre TVR Congo Malakik na bate misusu etikali différence yena po TVR Congo Malakik eza na zamba ya baavantage pe babienfait ya ndenge na ndenge oyo na bate misusu bokokuta yango te. Simba TVR Congo Malakik ezali complément alimentaire, donc véritable source concentrée na ndenge kosakana te ba nutriments. TVR Congo Malakik eza kosilisa malaria, eza kobeta yango dada ata balobi o malaria na yo ekomiti na 5+ ekotiti na misisa. TVR Congo Malakik esilisaka yango jeté une fois avec action ngingantung soki omeli yango kaka kanangi malaria wele mvimba veut dire ke mobimba kasi yoka na qualité nango ya complément alimentaire. TVR Congo Malakik eza ata na effet secondaire moko te okoki komélange yango na miliki ezala chocolat ekosala eloko te pe kosilisa bokasi nango soko moke te kopanda na mwana ya 6 mois veut dire nourrisson akoki komela yango tina mwasi oyo pe aza na zemi akoki na ye komela yango po eza na effet secondaire moko te. Selon ba recherche ya ba expert ya SDK ezali préventif pe curatif. Otuninga kozwa TVR Congo Malakik wapi yoka kende na bisika ba radio nyonso ya wenze ezali lokola na Zigida, na Gambela, Selembao, Delvo, Upen, Matete, Pascal, Massina Petro Congo, Marché à Liberté, Lemba, Marché Hindu, pe na Marché à Bekatef. Tope okei na Société Diététique Congo oezomi na avenue Victoire numéro A41 quartier Matonge référence la grâce Baby Biplay na commune ya Kalamu. Yoka soki oza na pousse ya kosomba kasi moyen ya kosala déplacement eza te komitungisa na yo kutu te po basalaka pe livraison à domicile to obengi bango na numéro oyo 089 86 60 125. Ah, TVR Congo Malakik osilisi histoire ya malaria ezwi kisambeti kamata. Na sport aussi marqué deuxième journée pour na Léopard ya République démocratique du Congo contre équipe ya Côte d'Ivoire na compte ya 16e de finale ya CHAN Algérie 2023 score et Souka Kibongo na 0 but partout. Boye ba République démocratique du Congo jusque là bazakaka na 2 points pe ba ko beta match ya Souka et Longo na Sénégal. Na information oyo ndeto suki si info lingala pourquoi le lobo sepela kinango merci na Igor Ntingi azalaki na sima ya caméra Fabrice Lundo mina montage héritier mapine mi superviseur qui journal pe la coordination ya Stéphane Skandi ngala bilo to pesani rendez-vous Nicolas Zalikoya. Au revoir. Eye lisusu e bana
na Équateur Mambenga en général, pays ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongi selibino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokuta ngo place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda futuka na kwenda vutuka, Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako, à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays.